Bon dimanche la famille. Boya, makambo ezali minene. Ya partager massivement. So partager vidéo. Nzamba opambolo parce qu'il s'agit des âmes. Proverbe 24 verset 11. Avant d'aloba quoi que ce soit pour comprendre que nous sommes au sala et en Zambé. OK? Voilà. Yo comprendre parce que peut-être et ozungolo sosolate. Mais bon bazungolo sosola baebi. Proverbe 24 verset 11. Dans autant à deux versions. Non, autant à trois. Et lui c'est Gonzalo des livres, c'est qu'on traîne à la mort, c'est qu'on va égorger, sauve-les. Martin Bible, Martin Zoloba, si tu te retiens pour ne délivrer point ceux qui sont traînés à la mort et qui sont sur le point d'être tués. Darby Zoloba délivre ceux qui sont mènent à la mort et ne te retire pas de ceux qui chancellent vers une mort violente. La continuité Bazoloba, si tu ne le fais pas, celui qui sonde les cœurs, azomon ayote. Na oloba na bato nyonso bazo garder vérité. Bazo bomba vérité. Boyebake. Dieu vous jugera. Parce que boyebi. Mais bobo koloba. Nzamba otuna bino. Ngana yebi. Et neti Bible zoloba na ngai na loba pona bikisa yango na oloba. Yo zo ko juger ngana ko finga nga okuta na Nzambe. La famille, hier je vous ai dit dossier a passé à Marcelo Silinante. Et to continuer. Lobi na ngana sa l'émission moko. Na linga vraiment ko silike la famille Mama Blanche Makasi. Nangana loba na bango bozo biso banani ou bien bosangisi kindoki na bino na mobala ndeko na bino po bobo mandeko na bino parce que comment expliquer muto akufi et bino botika la ta osala démarche moroté parce que ça mutuno batobele ba otuna boluka bokene na Turquie yango boyeba maamune ne leka bandeko na nga mokili ya mabe hein. Oh, le cœur de l'homme est tortueux, méchant de dessus tout, qui peut le connaître. Mais là, on a l'ingara Nzambe. Parce que Nzambe, azala en position. Et azala jamais pour Mouto Samabe. Peu importe. Le lenge nae. To le lenge bat bako mone to bako zuelae. Ya on a l'ingara Nzambe. Tôt ou tard, bande konangai. Bino bo défendre bandoki. Bo ka son bo chabilongi na se. Parce que maman nyonso solo ba masoki eza ya solo. Tata na osuka mabe moko. Bonzima te. Bandeko, mituna batumba mituna ki tozui yango. Tozui biyano. Pendant que je vous parle, ndeko Maman Blanche, grand frère ya Maman Blanche Christophe, ou encore Christopher, c'est son frère biologique. Parce que la moni batkolo bakeno, na moni ndeko morazo défendre pasteur Marcelo. Asali ba live ne bela bino bomoni bandeko Blanche bandeko ne magia ya libota moko propre maman moko papa moko ba ekoloba te o bazolo beza bandeko ya marche longue ya famille élargie ba cousin na ba cousine parce que bazolo kambongo bino bomoni Maman Blanche to papa Blanche akufa Maman Blanche ya maman mokolo ana ta réseaux sociaux te aya osa nini kokwa bato na réseaux sociaux pas koloba neti nini moment il faut être intelligent dans la vie. OK? Si on a lobby boy, pour na bateau ba oloba ke non Yaya Blanche, a oloba lokuta. Nana ho penda ko yebisa bino vérité, sur Yaya Blanche. À part bande, on est mon côté au babota minaï. Un moment na vie il faut mutu et ça là, OK? So kin de quoi Blanche, to bande quoi Blanche propre ba oko ça, si qui vous dira la vérité? Pasteur Marcelo. Il aime to yebisa bino vérité. De oya lobby on de vérité. Et à passer ça mawa. La famille, Nauti Golanda live, pendant que je vous parle, le frère est toujours là. À Sengikutuki Akata, parce qu'à Oumeli. Mais à la Kike, n'a pas 20 heures, à Ozana live, mon sous-son, dans Babatelaï.
nzamba batela ye parce que niveau maman mo kendele et comme kota na moi ba narrow road ah oui côté wana nzamba a pc sagesse et puis a préserver Blanche et azaki prête à boma libala je crois na flash bino eloko na ba live na ba émission na auto ça des jours passés na ebisaki bino ke ba maman tozo kalelo toyoka na biso ngokala mais to ko se précipiter ko ya koloba te parce que il faut kozala na moi ba argument il faut kozala na moi ba raison il faut ko ya vague te ba mambo belelo ba on a ba réseaux sociaux za la solo c'est vrai belé pesa le kuta mais belé za la solo par rapport à spéculation rumeur et autres et mais siko so ça maele o ko zo ba risque te ezala bato yo o ba signa bayaka na bango lobi na ye o ba ondima bandimi pe ba ondima te bandimi te me bazana na basubasima te ba base te ba fondement te ya loba ba mambo wana tant Maman Blanche akufaka ba live salemaka vous rappelez voice moko efuitaka yande connaît propre baza papa moko mama moko te comme on est kimingai grande sœur na ye moko oyo abetela akonfiaka camarade na ye bimisaka lisolo asalela ngo live que non leki la bango bano ke no kata nzoto nyonso parce que mobile mutu abanda ko senga ye na ibite so bozo se rappeler voilà ba mambo belelo ba maka toyokaka ke Blanche azaki prête à boma libala akena bana na ye parce que elle en avait marre alingane sous libala anate et raison ba poser ndeko ya Blanche question raison nini on de konabino alinga bomela libala alobi ndeko na biso souffraka ba ebisi mais apparemment bino c'est comme si vous allez rappeler close té on dirait pe bo abandonner ndeko ngo bozo kumisa ba condamner pe bambi ba pe mabanga mais il s'est défendu les pauvres ba tunier na vie mututo azala quand même na muto se confiaka bino etabande kwa Blanche et kozanga ata muto moko mi balete o Blanche abanda ko betela ta musuma solo à la Bible, Blanche d'abord de sa nature, azaki mutumwa banda kolobate. On a biso nyonso toye biango. Azaki très réservé. Azaki moi calme. Mais avant liwana ye Blanche akoma ko sanza ba morceau. Biso nyonso toye bi mutu sora linga kufa. To zo ba témoignage ba to belé awa ba mari misamo et autres ba émission suka ba sala ye ba ka kufa. Pourquoi? Parce que ame ya mutu. Déjà nanou les physiques et refléter aussi spirituel, ok? Et là on savait ça les manamusuni tona bomoto na molimo et ça les mara déjà ce qui fait que esprit a muto dans en avance so ibalia ki muto par exemple na buto ou comme muto basi ba bomie mais ouais tikel ka enveloppe peut-être ba oser la liwa physique dans une semaine muto au pressentir en amnaye et au pressentir ya on bomoni yesu na Golgotha ava amata na buto na oyo et précieuse allait makasa gena ko sambela balobi boye muto ke changea et comment makila il présentait cette mort là et à quoi ko koka a bana ko vivre déjà et loko a bika déjà dans son esprit a bika ki ango déjà et du coup a ko koka ngote et manifestation ngo ça là que non makila muto ke bongo na makila bato molimo ba comprendre ngai yoza tronzo to changer alors Blanche a comment ressentir ba morceau boyoki même lisolo ke nous ya suka a solar na maman na bango ba solo la 10 minuit heure de Kinshasa 2h du matin heure ya Turquie bizarrement na ba 6h la pauvre a koufi bota niveau ba solo la longue mana maman na e ba solo la butu personne Blanche na mambo bela oloba na ba conseil bela awa na consommer presque minute nyonso na oloba na ndeko moi si mo ozolanda ngai parce que la femme est prête à tout pour l'argent tala wana basine wana ben disque que mobile nombo wana ngo ya bien te okufa ko kantate que vous allez épargner mon monde wana basinga ka oza motuya bazora mwasi bazora mwana kosala omonyelo ozosala wana envoûtement certainement parce que Yana Blanche Loba qui on a émission Eleki qui notre sœur est envoûtée effectivement tala avant qu'il ne soit tard bimana libala wana mbongo na sukate mutu luka mbongo vie précise Blanche na on continue
Pourquoi Blanche voulait divorcer? Bah poser quand frère Blanche question. Bah raison, bah cause, bah aspect, il y en avait 4. Et physique, par rapport à la réalité, not spirituel, D. Et politique, 3. Quatrième, de Esther. Et là, Blanche nga bomela libala. Certainement, va te mettre physique, c'est par rapport aux habits. Marcelo a notre état qui est bien té. Na epsa minota là, mi balo ba vantara basi na miso bato ezara ba mascarade. Spirituel, ayeba ki mobala zaki na kati ya ba makambo molili. Et il y a eu des choses trop floues. Politique, na okota te. Alobi yango te, akoloba yango te. Mais bato bayebi bazali parce que quelques influenceuses ba flashaki yango. Moko beta penda lisolo. Aloba. Que tata wana abimaka na songolo. Na kota kuna te. Na otanga pe komo mutu aloba yango te parce que du coup bato ba comprendre mais bato balandaki bayebi na bango. Tobanga makambo. Lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Denis laisse mutu ba vérité. Bisonyo sotoyebi Denis laisse asinara biyoma. Marcelo akangisa Denis laisse muna quoi. Marcelo vandisa Denis laisse all mais avandisa na se. Akimisa ye Congo. Denis laisse ba uto na ye de récemment awa ba opinion na ye ba lo ba nini. Et par rapport à Libal a passé à Marcelo. À côté de Marcelo, a bien raison au bal. Bino boyebi Denis laisse. A mutanga panzela bino nteka expliquer bino mambo tout. Mais a olobango te Denis laisse a raté liwa. Heureusement ra mutu mo nzamba lingaki mingi. Malgré qu'il pétage. Malgré oya zawana. Bino boyebi Denis laisse. Malgré ce qu'il est, Dieu l'aime. Et nous avons permis à quitter l'ingénieur de Denis à Koufa. Banga ba barré, Denis les a fait un moutou ba bomaye. Ba côté là, ba yela heureusement ça là nanda côté. Ils avaient penda ba bête ma ça là la moutou nasi. Denis les a banga makambo banda wana. Donc nenga zana ko so ko bête bordir a bête la batum soso. A ko mekate. Et pas passer mas a ko mekate. Boka li solo ya ba finga pendant 2 heures de temps. Biso to budango to boya ngo azo ba voce ba menace. Atinira en famille naï. Famille a Denis les bazana ba voice wana. Aibisa ba que non, so na kufi. Bobi misaka ba voice. Maloba iso ka kufi. Dieu merci, nous avons battu la guerre kufa yete. De ba voice wana ezaka na ba intime et bimate ko bimate. Mengana yokango. Ngana yokango. Banga makamama banga yo. Denis laisse bangi ya lobité, bon mon blague. C'est ça. Blanche a fait ça qui en autant trop. Et du coup, bah yeba ki ke muto soit glissé en amabo na ki musika je suis foutu. De faut achever. Passé à Marcelo et Bissaï Bisso. Que tant moi c'est na koufi ba bengi. Abeta 4 heures de temps après prière. Pour moi c'est la muka moi c'est la mukate. Ezaki nini. Parce que la moment on a supposé na limite ba informer na qui que ce soit. C'est clair hein. On t'a confié au yé na espoir que ndama ose que ça au beta les solote. Vous êtes je crois vous êtes d'accord na ngai. C'est quoi? Maman Blanche a eu 6 heures que moi na koufi. De ba incohérence c'est na mambo bwana ngo idete. Sko likama munene ezani ne. Likama munene ezali. Obiso to bana o mituna, obiso to bana ko silikela.
Comment famille Blanche va salata démarche te baluka ba ke na hôpital wana? Ndeko Blanche a répondre. Bakokende Turquie. Bakokende hôpital ni bakokende Turquie na mukanda nini e bakokende hôpital yango wana bakoyeba hôpital yango ndenge nini parce que bango te bato bazalaki kuna na mukanda nini na document nini parce que ti lelo Marcelo atikala kopesa bango ba document originaux te ya liwa ya Blanche ba nango te. Marcelo a présenté bango acte de décès en français. Normalement Blanche a kufelaki na Turquie. Babiloko wana ezali ba mikanda moko originaux légal et au sale makara na monoko na bango ba okomango ka na Turkish ba okomango na français te ni na anglais et na mukando ba pesa bango adresse ezate téléphone ezate nde muto bino besoin ko côté la awa et bolingi batu baloba te ya solo wana vraiment sérieux batu baloba te sérieux muto akufi atiki bana na mike famille ezolela. Si ko soto lobite batu mususu bazana kati ya ba piège à boye na ba mabala ya boye ba obika ndene délivre ce qu'elle entraîne à la mort de la Bible. Si tu ne le fais pas nzamo azomona likolo akila likolo na sa sonda metema a omona ya on a lobi batu nyoso bo tenir vérité captif sur ba pasteur magicien sur ba pasteur ya bandoki nzamba otuna bino bokangaka minoko nde bozoloba te wana nzamba otuna bino et vous payerez cher parce qu'il y a des âmes bakokufa na babisika boy baloba te passer Marcelo tika wapesa bango mikanda te sur liwa ya mwana na bango dodiku baza na esika kobandela te parce que Turquie ezali Congo te. Il faut bakenda ngona balolenge et puis bango baebi hôpital angote. Baebi hôpital angote. Bako bandela wapi bako kende wapi bako kota wapi bako bimela wapi. De faut bazala au moins atana moi papier to référence to eloko moko place yango bomoni. Batu balobaka ke Blanche akufela na hôpital te. Blanche akufa na opération te. Parce que mikande ezate preuve ezate ba biloko wana nyonso zaka biloko baloba na monoko, y a pas de preuve. Blanche a koufelaka na hôtel. Ba memaka eko memande na hôpital. Si Marcelo est serviteur de Dieu, s'il est crédible, s'il est sérieux, pour un été abimisa mikanda originaux, acte de décès, autopsie, mukanda autopsie sur liwa ya mwasi na ye, adresse au hôpital na maambwana nyonso. Apesa na famille to ala kisa bango que non, il y a eu ça. Et vous venez défendre de telles choses. Ngama bena nga ezaka ke atana linga moto. So azali mabe, so asali mabe na oyo loba ke non osali mabe. Mabe na nga yangwana. Atape na za pour moto te to fanatique a moto te. So moto wana sali malamu na oyo lobela malamu. So be bokoseli makambo. Et que ngana ebi ke non likambo za lokuta na défendre. Il faut que ay faça vidéo. Na ya na sala émission a vidéo en etalama. Ba kosela passer Marcelo makambo. Na monu kutu ba ko mo zonga sa obimisa ba vidéo yango. Wa lo ba na batu ke non avant bala il faut meka. Oh moi si na balité na ko meka tende ni je dois goûter avant de me ba kata mate wana ko kata. Il parlait des gens oyo balobaka ba langage wana ba slogan na ke no o bongo ngai na bali moi cité na omeka tene na oyeba ndeni ke no kuna so eza ndenge nini siko bango bazu bakati balongo le partout ali boso batiki elokola ifonga za na ika ifonge allez aya tutoli aya batu pe babeti maboko. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Na défendre passer Marcelo, il y a pas que ça. Batu balandanga bayebi et même na batu baloba na nga siko yo kumisa ke yo za la vision, za la révélation mon osala soki nini Marcelo zo défendre za mosala nzambe pona yo ngana ebisa bango ezali kambo za mosala nzambe awate ezali kambo ke no somo to sala le côté boko sele le kambo te somo to sala maba sala mabe so sala mabeta sala mabete na défenda pe na défenda ka ba serviteur de Dieu bele awa na ba mambo bele o ba bambela bango mabanga et lelo o passer Marcelo sala mabeto ka mono parce que quand olinga yeto po ba fanatique te to loba. Surtout ceux qui sont pour
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu métamorphosé aussi mimo sambwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui.
asalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda to ntango akolamuka abimaki elongala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko